la muki mwana kia mesi 1, 2. Silwata biukatila muki mwana kia me. Tela mese sadu kia muzanzabi. Silwata biukatila muki mwana kia me. Tela mese sadu kia muzanzabi. Tusadile sukeleka ezaya primamba ngitwafuluka. Tusadile salukanzami mukeleka 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 salukanzami mukeleka mukeleka mukeleka. Tusadile salukanzami mukeleka ezaya primamba ngitwafuluka. Le Congo la papa alors na rani makolo lo otubiolo ngakete la shawike zambika kiso papa kisolo kelo papa jalonga la kiangani papa jangeta kuntima nyaka sato papa simo kimbango kiangani papa katondo la mbolo mbeti manjelo papa simo kimbango mama mwelo kiawanga otoke kechi shwa twamuka kechi beso mama solo mama wiche tutenya kalalo ndo etenya ka wonya che mama otodimani shwa mama okolwanelo tokolobela kaka mopeko moko mibeko nyonso ezali ya kosalela me tokotia ndenge balobaka mwa point accent na mopeko moko oyo ezwami mokolo lelo totali ezali mopeko ya misato. Tu ne serviras point car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père si les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Promesse Nzambe appréciée dans mon pays. Tata Nzambe a dit ceux qui te disent à kopambola biso libela na libela akopambola kaka naite akopambola bana oyo ngana kopota akopambola boyo mosusu bakoya nsima bakokololo bamosusu bazali akopambola oyo tata Nzambe aza kopesa ngai biso na kati na lingomba na biso mpe toza na mibeko na biso le 12 préceptes oyo wana mpe ezali mibeko kati na lingomba na biso baisraéliste bango bazalaki na 613 mibeko zwi mibeko mibale oyo nkolo Yesu apesaki biso tozwi les 12 préceptes oyo église na biso tosangisi ebimi 24 nkolo Yesu ye arésumaki les 10 commandements ndenge tata Nzambe aza kolobela ngo na premier commandement banda le premier jusqu'au 3e commandement alobi na biso boye linga Nzambe na yo na motema moko ayebisi biso bongo alobi ya linga Nzambe na yo na motema moko linga mpe moninga na yo na motema moko toye epai na biso papa mfuma longo ye ati yango misato alobi na biso bolingo mibeko na bisala omoni mokolo Yesu asali mibale molimo santo aye akomisa ngo misato Nzambe ye moko apesi yango moko oyo tokobengaka le 10 commandements les boucles est faite tata Nzambe alingi biso ba mama na batata soki tobateli mibeko tokobika exemple moko na kobakisa na ntango yo olingi mutu na yo na biso ndenge tozalaka ba mama toza ya kobala ntango olingi tata tala mesa ndenge kotandamaka ba mama mosusu bakosombaka basani spécial abiso ki mobali na ngai ye na tandi mesa moi mobali na ngai kolia na basani salite te basombaka basani spécial balutu spécial mpona nini tata alia na basani wana bongo Nzambe oyo asali yo soki olingi ye Nzambe na yo balutu nini bosaleli ye oyo ya kitoko soki olingi Nzambe mibeko mpo kobatela yango eza na problème te
trouble ekuti kozala te pamba te olingi yango eloko oyo okolingaka okobatela yango okobongisa yango okobomba yango kitoko na mibeko oyo totangi na mibeko toleki tokei na oyo totangi mokolo ya lelo na Genèse 22 tozwi kaka ndenge balobaka verset moko kaka verset oyo tozwi ezali lisolo ya Abraham oyo akende kopesela mwana ye mbeka épreuve Abraham azwaki ya monene ya bamama aza na mwana moko te mwana kaka moko nzambe apesi ye azwaki mwana wana na promese ya tata nzambe alobi mwasi na yo abotaka te me akobota nzambe azwi mwana wana moko mpe apesi ye mwana wana ntango abotami Abraham asalaka foti ntango tata nzambe ayebisaki ye kata banyama nyonso na katikati yalobi ndeke eza nango moke na kokata na ngai yango te mpo soki na kati yango ntango na kotumba yango eloko moko komonana te nzambe asepelaki na likambo wana te tata nzambe ayekopesa ye deuxième chance alobi na ye zwa mwana na yo moko oyo oboti mosusu aza te nakanisi bamama biso nyonso nde tofandi awa tobanda kokanisa likambo wana oza kaka na moko ni papa Abraham azalaki tata moko intègre azalaki na mayele azalaki nde balobaka na botosi ntango nzambe ayebisaki likambo wana zwa mwana na yo kende pesa ye mbeka alobaki te ayebisa ye mutu mama te mpo nakanisi soki ayebisaki mama mwana wana alingaki kokóma na esika wana oyo Abraham abongiselaki te azwi mwana na ye moko azwi basali na ye bango wana basili nzela babandi kokende ntango bakomi pembeni ya ngomba mpo nzambe alobaki azela alakisa ye ngomba place nini akotia mwana na ye akotumela mwana ne lokola mbeka nzambe akolakisa ye abaloli miso amoni place nzambe abongiselaki ye po ete akende kotia mwana na ye akende kotumba mwana lokola mbeka abandi atali ayebisi basali bino mibale kotikala awa mwana mema kolo mwana sima mbeli tokei babandi kokende bango mibale na mwana na ye na mwana mpe na kolo na ye na mbeli na ye bazokokende me mwana te aliabi o papa bongo tozokende epai toyeli kotumela mbeka me wapi eloko wapi nyama oyo biso tokotumela nzambe eza wapi tala sagesse ya Abraham alobi nzambe akobongisela biso botala bamama na ntango ozali ndenge baloba kosa intègre ozali mwana botosi ozokoyoka oyo nzambe azokoyebisa yo babandi kobata ti ntango bakomi wana abongisi hotel ndenge bango bandeki kosala yango na ntango wana abongisi hotel na ye malamu atie koni abongisi biloko nyonso apelisi azwi mwana na ye azongisi maboko na nsima akangi ye alingi kotia ye na moto wana atomboli mbeli po ete akata mwana na ye apesa ye mbeka epa tata nzambe ayoka ange abengi ye abi kosala mabe na mwana te namoni ete okolingaka ngai pamba te mwana na yo moko oye kopesa ye mbeka epai na ngai olingi ngai tata nzambe alobi balisa misu otala na esobe amoni belie ya monene na bakorne na ye abi kosala mwana mabe te azwi mwana kitisi ale ake kozwa oyo tata botala nzambe aza motu moko kosakanela ye te soki alobi akobongisela yo akobongisela yo tembe ezali te Abraham azwi mwana nyama wana ake kotia atumbeli tata nzambe mbeka botanga kaka na Genèse wana bokita na 15 tina 18 boyoka promesse nzambe apesaki ye abi okozala tata ya bana ebele comme du sable neti mabele
bakonzi bakobotama epai na yo botela nzambe ndenge akopambolaka botela nzambe ndenge akopesaka na ntango byo ozosalela ye na ntango oza kopesa ye azalaki na discussion te na kati na motema na ye badute ezalaki te koyimayima ezalaki te atosaki bamama batata nzambe akopesaka eloko ya ndambo te ndenge yo kopesela ndenge ye mpe akopesela yo soki tolobeli mama mwilu botela botosi oyo mama mwilu azalaki nango botela alliance oyo mama mwilu asalaki na papa Simon Kimbangu abi na papa Simon Kimbangu papa ndima nakopesa yo maboko ayebisi papa Simon Kimbangu nde mwana nakopesa yo maboko apesa ye maboko na mosala botela ndenge abomili ngomba botela mokolo lelo biso toye awa tofandi biso mpe bamama tozwi mikro okende na nde balobaka epa bamarocain botela so bamama bakozwaka mikro mpo baloba même toke mosika toke na église catholique bapesana na mama mikro ta bana koteya toke mosika te wana eza épreuve biso toyebi mama ozwa mikro ate ezalaka te botela oyo mama mwilu asaleli biso apesi biso chance wana ezali kaka pai na biso te epesami na mokili mobimba bamama nyonso mokili mobimba bazwi chance wana na nsima ya mama mwilu topambami biso nyonso tu na nsima ya mama mwilu mosala ya ofele ezalaka te bamama nzambe akopeselaka yango toujours litomba mosala ya ofele eza te nayebi na ngai te ndenge biso tozali ana poto omi mama jaki kende esala bénévolat na suka sanza bénéfice eza te na ngai si bénévolat wana nakende yango mikolo nyonso tu te mpo mosala nyonso tu ezalaka toujours na litomba biso bakimangisa toza riche moko na banzembo riche na maloba ya bapapa riche na babible oyo toza kotanga butu moi toza riche toza bato moko tokoki kozalaka même pas na badiscussion même kutu na koswana te même kutu te na problème rien pamba te toza riche mpo na kosilisa oyo ngai nabongisaki mokolo lelo oyo tata Simon Kimbangu apesi biso nalobaki naza na nzembo nameka kopesa soki nzembo wana eyemami tosilisi mpe matei na biso mama yaka kopesa biso nzembo nayebi ete kozali na pasi naye ande nayebi ete kozali na tata Molimo Santu ye mpe ya kopambola biso ndenge toyoki na nzembo ntango nazalaki koprepare matei nzembo wana yango eyelaki ngai yango wana napesi nzembo wana nakanisi tosilisi na komba tata mwana mpe Molimo Santu totelema tobondela. Prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi appartient les règnes, la puissance, dans le siècle des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moto na
tosilisi premier programme na biso na komba tata mwana mpe molimo santo. Amen. Amen. Na komba ya tata mwana mpe molimo santo touti kosilisa bongo première partie na biso ezalaki bongo partie ya mateya ya solo mutu atei biso na mokolo ya lelo ezali bongo mama Selo Jackie Matondo. Ye atangelaki biso mikandami ye na baye oyo baye nsima atangaki na Exode 21:17 kuna nde azwaki mibeko na biso. Après mateya na mokolo ya lelo azwaki yango kaka na mokanda moko ya Genèse chapitre 22 verset 12. Toyebi malamu eloko nini tosangani na mokolo ya lelo samedi le 12 mars. Ezali mokolo oyo topesanaki elaka mpe topesaki nzambe na biso papa Simon Kibango Kianga na elaka ete na mokolo oyo tokosala mosala na ye na ntina na kopesa ye maboko. Toyebi ete mokolo ya lelo ezali bongo ntinsani oyo esangisi Grande-Bretagne, Belgique mpe France. Lisanga ya bamama présidente boko akotelema place bozali po te kopesa bino mbote. Na komba tata mwana na tango oyo tokotelekisa mama na biso mama Faustine mama telema po tokopesa mbote. Na komba tata mwana molio mosantu na komba tata mwana pe molio mosantu ya ngai esuki wana mama nde ya kokontinue programme mokebi nyonso mama na biso Matondo Jackie na mateyi oyo ye apesi biso na mokolo na lelo. Nakanisi soki mate ezali nango kitoko ezali nango clair soki tokoya susu kobakisa eza lokola bamama ndenge tolambaka biloko ozwi susu mungu aobakisi ya mungu ezwaki te biloko ekolia mate ekomi bololo na matei nakanisi biso nyonso tolandi na bokebi likambo ya koko na biso Abraham na mwana na ye moko oyo azelaka kolekani ezalaki kutu na elikya te ete bakozwa mwana kasi ntango nzambe asengaki ye na bolingo oyo azalaki nango na nzambe na ye aezitaki te andimaki kopesa mwana na ye boye moko wana likabo eye na kati na ngai na yo mokolo na lelo na elaka oyo evandisi biso na kati na esika oyo likabo nini tomemeli nzambe na biso na elaka oyo tolakaki tata Simon Kibango ete biso bamama tokotika ta moke te tokokoma ntina suka
akitelaki biso mpe na likambo ya mama mwilu ndenge andimaka kopesa papa Simoki Mbangu maboko alobaka ye papa Simoki Mbangu zwa mosala nkolo Yesu azali kopesa yo na kotala bapapa mpe ntango mama mwilu azali kokende bapapa bakomaki na mawa balobi mama biso toza bana mikeli ozokende otiki biso pa ya banani liloba ya mama mwilu ezalaki natiki bino na bamama nayebi te soki bamama yango tokotukela bango lisusu waya kaka bebele biso ndenge tofai na kati na esika oyo tokendeki tolobi mateyi tolandi na bokebi nyonso biso nyonso tozalaki awa tomemeli likabo nini epai ya Nzambe elanga na biso na papa Simoki Mbangu kiangani tokokomisa ngo na nzela mpe tokokomisa ngo na suka mpo Nzambe asepela mpo te ntango Nzambe asepeli biso mpe tosepeli na kati na mateyi na biso teleki ntango mosusu bokotuna mama atelemi azali nani ya solo biso nyonso tokolandaka evolution ya bamama ya mokili mobimba to evolution ya bamama Europe ndenge yango ezali kotambola eponemelaki ngai mama Fosi na Bruxelles na mama Nana oyo bozali na ye awa na Londres kolongwa na mama Jeanne na kati na paroisse ya Saint-Ouen nde biso misato baponaki biso mpona sensibilisation ya misala oyo tozali nango na kati na Europe yango epesi biso nzela ya kolega liboso na bino bamama na biso na mboka Londres biso tozalaki na ntisani samedi epai na biso toyambaki paroisse ya Saint-Ouen kuna mpe na Allemagne ndenge moko Saint-Denis akendeki na Allemagne lelo ezali tour na biso bamama Londres etoye kotia bino maboko bamama ya Bruxelles mpe bamama ya France bazali présente na papa Lambert mpo te bino ngo boyebi basituation oyo tovandaka nango awa posa ya bamama France baya me visa ezali makata na mboka na bino complication eza mwa mingi yango wana batindi papa Lambert aya koprésente bango biso mpe toye délégation ya 4 personnes na papa na biso oyo akompanie biso toza lokola 5 tokotraine lisusu te ndenge tolobi tozali na retard tokokontinue kopesa na babote mayo ezali na message oyo ekopesamela biso nde elandi nsima mpona kopesa nimbote tokosenga na bamama paster oyo bazali na biso elongo na kati na esiko batelama tokoka kopesa bango mbote bamama nde kuna susu tomoni tozali na bapapa oye bango mpe batiki biso te bazali na biso kaka pene po te lisungi tozeli na papa na biso papa conseiller atelemi apesa biso topesa ye vote na nkombo ya tata mwana telemi saka batelemela biso
Papa est où là? Allô, oui, papa. Biso maman, il y a long, na maman, na papa conseiller, général papa Mpunga, ezali biso nyonso awa ba maman ya Londres mpona mosala oyo tindaki epai na biso. Ba maman na yo bazoyoka yo papa. Oye, ma maman. Ya solo biso ba mama na yo ya Europe. Oyebi biso malamu na banzoto pe na milimu na biso. Uta to sangana na France to ndimaki to musalo yo to kokomisa ntina suka. Lelo biso to mati awa na ko Londres biso to uti Bruxelles. To sengi na ko papa maladi dongola. Pesa biso pe ko zui. Pour ce qui nous a eu à poursuivre, tout petit à tête au salon de ba malade que les musika ou frappé ton division en Bobaou. Ces derniers temps, n'est pas cette année au Bandimi, du bébé Zolanda Bisso. Tel misa koufa. Pour biso ba l'autre alanzo to makasi. Boris la biso na nyonso, o ekutu biso to yebite yo za na biso yebite biso. Boris la biso. Soko boris biso papa. Et le nini oyo bloqué biso to salela yo. Pesa biso yo kani. Tozala bana na botosi. Bana na bolingo puki na yo mabanga nyonso eza na kati na mitema na biso oyo eza kotinda na biso kete tokoya mabutu moi. Bongo la biso pote yo sila kokona biso tosala na yo. Okitaki na biso awa. Bongo la biso papa. Yango biso bana tozaki na ngoposa mpona kosenga na mokona lelo. Elike na biso ezali te tokoswa oyo oza nzambe oyo yo ndimai kokita kolata loposo ya yindo po kosalisa biso. Yango tozalaki nango posa ya kosenga na kombo na tata mwana mpe limo santo. Amen. Merci. Merci. Merci papa. Et yo kani papa. Merci papa. Totondi maloba na yo nyonso oyo lobi biso na mokona lelo eke biso na motema. Totonda maloba papa na komba tata mwa pili mosatu na komba tata. Ya mwana. Merci papa.
baza awa pe ndamu bayoki yo topesa maloba papa eyokani papa bomi yoki papa lobi azozela bato ya peshe bayoki papa tokie bango sango merci papa, au revoir. Nakoba tata mo abeli mo santu. To continue ba mbote la biso papa. Ndeko mama on continue nze papa. Eh. Papa Lambert, nakanisi biso nyonso toyebi ye aza na biso mopaya te. Mais soki lelo aye kosangana na biso ndenge moko mpe na rapport tozalaki nango le 22 janvier na France azalaki na tike Congo ye aye mpona
makambo etalira teki te mais azali kotambola na bamama esika nyonso tozali aza conseiller général na ville na likambo etali mosala monene oyo biso toza nango ya bakula ye yango aza kotambolaka na biso bamama le 22 janvier tozalaki ne na France lokola oyo allemagne ekutamaki ke sisana ezalaki na bruxelles na allemagne mpe sisana ezalaki akokaki komikabola te akompagnaki mama Jeanne oyo azali moko na kati ya likoya personne ya sensibilisation bazalaki na papa Lambert elongo na mboka allemagne na yango papa Lambert akotelemela biso topesa ye mbote na kombataka mwa mpe mosango Ah
Mama oye. Mama oye. Mama oye. Na komba tata mwana peli mo centre ya liboso na pesi bino merci na mboto bopesi epai na ngai mpe na kopesa merci na babuta na biso bazali bama paster mpe papa paster na papa conseiller général bango nde baza bakonzi naza mokonzi te donc naza kaka papa Lambert bokolimbisanga parce que nazwi maloba nakanisa mingi bokoloba ndenge nini sutu papa Lambert akomi na afki te afki na mosala tozali kosala ezali ya lingomba eza afki te tolinga koyeba esika wana pamba te soki tozokoloba afki on dirait afki ekomi esika mosusu po ete papa esika azali komema biso ezali esika moko tellement compliqué na mikolo ezali koya yango moni papa amipesi po ete bino bamama bondimaki na papa Simon Kimbangu ke Simoni ndima mosala ngai na kopesa yo maboko na liloba wana yango moni ke papa lelo aye pa na bino mama soki nazwi maloba pamba te papa tout à l'heure alobi na ngai ke ntango nyonso nalelisaka bamama na makambo ngai namonaki na nkamba nakanisa ngai te mutu nalingaki yango ke nakende na nkamba mpona makambo lutendeli papa ye moko na bonzambe na ye amonaki ke atindelanga invitation nde bomonaki nakendaki na monsieur Philippe na nkamba ndele ntango tokomi na nkamba na masolo nde papa posa na ye ezalaki ke misala oyo ezali koya parce que avant guerre oyo ya Ukraine ebanda biso papa alobelaki biso yango na nkamba alobeli yango ngai monsieur Philippe mama présidente générale alobi na biso ke monsieur Philippe nasepeli mingi ndenge na moni yo oye kokokisa bilaka oyo ndenge nalobaki ke bokonzi ya Jacob esesili biso te tozwa bokonzi na biso oye bana France oye bana Belgique oye bana Londres oye
maman. Mbote maman Angèle. Il y a solo maman nanga vraiment on se présenter comme on a des musani on ça ni ngomba papa soki ma. Na komba tata mwana beta mwana santo. Ngai nazali maman pasteur pe présidente na kati na paroisse ya Ilford. Maman Nana c'est quoi badi. Solo maman na biso ba maman na Angleterre awa ezaki ndenge ni molulu le kindenge ni maman. Kitoko makasi. Mulule le kitoko makasi malgré ba mikakata na mike en tout cas il est kitoko bande ko tuma ko tsema na bonde ni traverser na bakoza kitoko ba kitoko bazozo mape kitoko en tout cas mulule le kitoko makasi. Ah kitoko mingi maman président lelo ni yoko le bapona ni kama ko mutime ba maman o baza akolemba pona musala ya maman mwilu. Ya solo na komba tata mwana pe tata mwana santo. Vraiment maman ndenge kata ko sina ko ba ngona kasi na paroisse na ngai ya maman misu na biso na matoyi na biso ezala bakizo na Yerusalem toyoko ka Yerusalem alobi nini na matoyi na biso totala ka Yerusalem azomona nini na Yerusalem pamba te na ntango papa azolake Yerusalem esili na kotonga te don na misu na biso totala tomona ke esili na kotonga te donc elingi kolakisa ke il faut tosala misala mpona nini Yerusalem esila kotonga maputo za mapamboli na ntango tokangi matoyi na Yerusalem na ntango tokangi misu na ntango wana tokomona mosali kokende te me na ntango tofongoli misu tozomona ke esika na papa lobi misu nanga namoni ke esika na esili te ngai nasala makasi na kosala nasengi nde na bamama oyo mitema eza ya mabanga mitema eza ya mabanga ya solo nzambe ye moko akende kobuka mitema nyonso ya bamama wana oyo basalaka te bamonanaka te na bakimvuka batelema pamba te toza komona makambo oyo ndenge ezokokendela totala bandeko na biso na Ukraine kuna mwa exemple moke na kopesa mama na ngai namonaki mboka na biso na Angola etindi avion mobimba eke na Ukraine mpona nini ezwa baresortisa na bango bato na bango bazonga retour na bango eza ndenge nini mama na ngai mama Angèle nazomona kaka motu na mosaki moko moke na ngongo mosusu na mwa valise moke bongo bagriffe nyonso azalaki nango bongo basambatu nyonso to ya cher azalaki nango bongo bakiti ya cher azalaki na kati ya ndako etikali me na ntango yo ozozwa mbongo na oyo ozokotisa yango epai ya nzambe nyongo omoni esika kobikisa mesali yango wana papa fuambanza azokudia kobanza pantalon moko na Kinshasa pantalon moko na Poto soki tomoni epesaki nga mawa bandeko wana bazwangaki mingi batiki bambongo na bakonte na babanke na bango mais soki azalaki na kokotisa wana kesi papa simoki mbango aza fi na ntango nakanisi mwa moke na merci maman présidente yokani mama nana merci mingi vraiment au revoir maman merci bokende malamu merci oye mbote maman mbote maman journaliste ya solo comment on a maman se présenter uti na mboka nini maman ngara uti na mboka ya Belgique mana na Bruxelles ngara zali maman Pauline nazali présidente ya GTK na kati na paroisse ya Bruxelles pe nazali pe responsable ya protocole na kati kaka ya paroisse ya Bruxelles ok maman mulu eleki ndeni mkona lelo vraiment bilulu mpenza ntango ye moko yawe ntango ye alobi ye akokweyaka te toujours kaka azalaka toujours likolo eleki awa mpenza 100% mpenza bana ya Londres mpenza balobi no surtout ntango bayoki lisusu mombongo ya nzambe nyonso babombaki yango na bapoche na bango babimisaki yango mpenza eleki kitoko merci maman bon voyage bayo mbote maman bonjour maman ya solo mama na ngai yo sepesate komona nani mosani ozali kosala ya papa soki mbango bowuti na mboka nini mama ngai mama présidente ya fiti ya Bruxelles mama Jackie Matoni toyaki awa na Londres mpona kosala mosala ya papa soki mbango yamona toyelaki awa voilà mama mosala eleki ndenge nini pamba te yo ozali mama présidente mateya mpe tomonaki yo toteyi biso mama loba na mwa moke en tout cas makambo nyonso eleki kitoko ndenge balobaka ke biso tozali na nzambe na biso yango mpe tozalaka fiere ntango papa alobi bana na ye ya Londres Ilford Stockholm bango nyonso barépondre vraiment kitoko tomemisango merci mingi mama mbote mama journaliste mono nani mama na ngai musani osana kati lingo papa soki mbango kombo na ngai mama Timba Lufwasa Julia nazali mama secrétaire na AFI ama ya solo mulu lelo leki ndenge nini butu lelo leki kitoko bitumba ya bana tata nzambe ya solo eleki kitoko ndenge papa alobaki ke
alingi asala na biso bamama topese maboko tobundi belgique eyaki awa france mpe badelegaki mutu donc eleki kitoko mpenza kitoko na esengo nyonso tosepeli tala kutu aire tozokende kitoko mingi en tout cas mama esengo makasi au revoir maman wana mama protocole mpe molimo santu oyo eza mama efragi toyaki awa tosali tintani tosepeli tolie totondi toyebi ke mosala tosali toza na eliki ete papa kobakisela biso mapambo yokani voilà esengo makasi mama donc esengo mingi na tintali eyi kitoko makasi bandeko bayaki kitoko magenga libungu tulu me nabeti kameme maboko merci mingi mama donc au revoir maman mbote mama nzini ya mama bozali kosala nini esengo eza ndenge nini pamba te papa mokonzi ya bula apesi komuna epapa mama okoloba nini mama mama ya solo lelo ezalaki mokolo moko ya kitoko titani eleki kitoko sikoyo tozalaki na cuisine awa telema toyambi bapaya bakei sikoyo biso toza kosala tokotia propre awa na cuisine po totika bosalite te donc ndenge toza boye misala esili donc prochainement tokokita na lisusu na batitani mosusu ekoya mama nanga koloba nini mokolo ya lelo en tout cas esengo eza makasi na mokolo ya lelo na biso en tout cas c'est déroulé kitoko makasi et puis tozaki na présence pe toyokaki tozaki na présence ya papa Simon wana na kati na paroisse esika tintani na biso se déroulé awa na paroisse ya Yvonne et puis toyoki ye moko ngongo ya Yahweh ngongo na ye mongongo ya Yahweh sa divinité voilà papa Simon Kimbonkianga tozaki na sengo makasi misala na biso pe eleki kitoko makasi donc biso tozali kolanda kaka papa topesi ye confiance ndenge ye moko ayebisaki biso topesa ye confiance na yango wana tozali kolanda ntango ye azali kotinda biso toza mpona kondima aire nyonso aire nyonso ya solo mama toyoki yo kombo na yo te ozali nani mosali osala lingo papa so mbango kombo na ngai mama Christiane Leya nazali mama Longi jeune fille na biso oloba nini mpo komona bana mike boye asiki nyonso bana yaki kolanda bamama mama mwili azoba papa ndenge nazobaka bamama boteya bana na bino boteya bana oyo tozi koteya bana bango bakoteyango bana na bango jeune fille na biso loba komona nani mama mama Naomi mwana na biso esengo makasi komona yo tiki baaktivité nini nyonso ero fado vana na ndaku otano batelevizio osala makambo ebele kasi oye kolanda bamama okoloba nini mokuna lelo mosala monene papa Kimbonkianga na pesi biso bon toyeka kozala mosala tozomeka kolanda bamama na biso ndenge bazotela biso surtout par rapport à misala na mosala ya ndako na mosala ya kolamba tusa donc na cadre ya kosoutenir afki na mama général kitoko bagene bapesa mama général mama Rose Kisimba mama tala bana bagene fille bamipesi bana poto o basala mama oye afki oye kitoko au revoir mbote mama ya solo mama na biso elenge basi bagene fille na biso mokonale komona nani mama na ngai ozali kosala mosala na kati lingo bapasa mbango oui, donc les autres là qui n'ont Tintani, Angleterre contre Île-de-France, là qui toko, donc on va sûr que papa Simon Kimbonkianga a assez bien dans ça, tout ça, les autres maman, on va ensemble, pour nous sommes bons et qui marquent pas naïe. Donc nous avons bolingo muté salami à lelo et nous assure que vous allez nous continuer pour amener la vie ça c'est ya solo mama falon to la ndeko ke binyoso donc ile ko ni ozo ko apprendre ko na ba mama na kati na Afrique parce que na moni binyo bilenge basi kitoko boye botiki nyonso pona ko na mama mwilu ba mama na binyo passe ba osa mama et c'est ngolo ezali nini esengo na ngai ezali komona ndenge bamama na biso bazali kosala ndenge bamama na bango mpe bazali kosala lelo ekomi ntina na biso bajeune fille toza mpe bamama kaka na kati lingomba ya tata Simon Kimbangu tozali komona ndenge bango bazali kosala biso mpe tolanda na makolo na bango donc ezali esengo makasi lingomba ekoki kokoya te lelo bango soki batiki biso toremplace baleki na biso bravo mama mwiloye mama présente obakisa nini mama ya solo mama na obakisa ya moke mpona ba jeune fille na ngai en tout cas
vraiment nga na benga ba bango surtout bayebi tango misala yaka na benga bango bayaya bayaya na ngai awoka bayaya ata na misala ta benga bango bayaya na ngai alors bango mo bayebi surtout wana na ngambo tango na soka tension tango na koma na tension mutakitsa ngai ezali yeni tango na loba ke bandeko sisana to kendela to sala ndenge to ngana komi mutoko boy ke ya mami yamana bayaya na ngai bayaya na ngai Mama President, esengo nini bozali komona bilenge basi bazali koya boye kolana nzela mama mwilu. Esengo nini ezali nini boteya bango mateya nyonso etali ke basheri fini na kofana. Mama, ya solo mateya ya maka. Mateya ya maka bana vraiment bayokaka mercredi nestu bamona naka. Soki ya empêchement ya ba classe misala nde bamona naka te me basala ma effort bakomaka. Vraiment baza penza active na misala tata simo kimbango. Ezala na ba répétition bokomona bango bazali ezala na muyo bokomoni kutuka. Bomoni kala bazala cuisine awa baza kosala ça donc tozokolakisa bango oyo biso tozwaka mpe baboti na biso yango tozolakisa bango nde mwana ngai asili koloba ke baza kolanda biso parce que lo biso oza te lingombe etikali epai na bango donc bwana baza baza vraimen ya kotombola do bayana nga oye mamwino oye Medaro oye